Mbote na bino bandeko batali ezanga mama Henriette Kilungu Shembo na telemi biso swawa po na volume D ndenga kosala sausage oyo atalaki épisode ya liboso amonaki ndenge nalakisaki ndenge natiaki na four ezalaki mobesu na ntango oyo yango wana ebeli soki ezobela mama kolinga te okausa yango makasi tala soki ebeli na kati opasoli otali na kati eyindi mwa couleur omeki na monoko nyonso soki esali mais kozikisa yango te lokola makala biso basaka na makala kuna mona bazosala société basokoli eloko wana te société ezobima mwindu tala oyo société nange eza pembe ekomi ntango ya kobela yango oyo tokolia na lipa naza loboko moko moye natie na kati ya lipa eza te bana balingaka mingi yango otie na kati ya lipa ozwi bamosusu balingaka tomate sauce bamosusu balingaka tomate sauce oyo ya barbecue ezalaka deja na matungulu bamosusu mpe bakataka deja matungulu balingi yango ça dépend ya goût ya mwana yango oyo sauce na biso ebeli nalingi sikoyo na servir bango oyo eza épisode D bambote na bino baye eza wa bino mama Henriette Kilungu Shembo apesi bino bambote mbote mingi bokota bomi abonné massivement bokota bomi abonné ba my friend baya mwasi baya mobali bokota na Henriette Kilungu Shembo TV bokuta masolo kitoko lelo likambo ya sausage na lipa outi église osali bana bamikopi bakoma kolia na bango okosala pe ya pilipili ezalaka sausage eza modele ebele bamosusu balambaka ya supu baliango na loso bamosusu balambaka baliango na fufu ça dépend ndenge motu nyonso alingaka gu na ye yango wana bomeka bokota abonnez-vous bizu ya babone na nga nyonso no bakokota sika na bo bakomona akomi abone sika bizu na bino eza wanga mama Henriette Kilungu Shembo TV abonnez-vous.